Donner histoire le 22 septembre, tout zipiki bango. Yama mi koto ka système Lady Maître Bomaye. Ah? Patrick Bekam Bomaye na Luanda. Yana ministère wazana public, wazana staff ya makasi lokola Bekam azati. Yo molo banini butu. Mais to zawana toujours na sima Lady Maître. Na Luanda wa na lobby ya. Je pèse mes mots. Na Luanda les amis de Patrick baza belé ko les gars. Très fort pe na nenga mboka oyo to number 1. Il y a des ministères mususu asala ki ya moi bien avant kitati lelo akufi bakunye na bakaraka na maboko. On comprend na biboye. Lady Maître a dit que ministère mususu asala ki moi boye alors kitati lelo adaye bakunye na bakaraka. On comprend. Et ministère o auteur ko mata pa kiti bakunye na bakaraka. Bazazati. Donc toujours lancer appel na bana Luanda tout, ba vrai chéri, ba vrai Joe. Rendez-vous dans Luanda le 22 septembre et ça moko dans village Messi barbecue à Rosacrater monene. Voilà, David Wembe na kozonga moi mukesima par rapport à toute une question que est-ce que Lady Maître au sala banzemo yo les solution. Eh wa bana baba ne bana posa ba yeba banzemo lo solution. David Wembe banzemo ese belé o les solution. Wa bana nazo ebisa o lelo. Fiston Mukende yeso soli na ye na 12h na 12h25. Yazolo Fiston Mukende na mboka Obama États-Unis ba mbote pona Fiston Mukende awa beti ba carton à États-Unis pour beta ba carton toujours doye aza intercontinental Fiston Mukende voilà Fiston Mukende ba mbote belé na yebi ke karata ko mané chancer pour karata ko mané chancer ba tuto maboko pete karata ko mané chancer pour ba tuto o ya maboko pete balinga misiki toujours baza sima Patrick Bekam Lady Maître et États-Unis qu'on livrer quelques concerts. Ah, moi, j'ai une facilité. Na facilité comme na facilité de bonjour. Ne y avoir Jaka. Voilà. Patrick Bekam. Ah, mon somali pas États-Unis. Ah, mais Latina est qui? Et voilà Pembe. Alors. Date aussi to bomi bato belé. On comprend que j'ai zaté na mboka. Bobomi nani? To bomi bato belé. Banani, bato bobomi banani. Bazali ba yebi bango mo place baza ba mi yebi vraiment que to bomi ba. Patrick Bekam Bomaye. Tout ça la boulot pour l'artiste la biso quoi. Tout ça mobiliser le peuple. Ba comprendre que na butu oui biso ça boulot so tato lo ba cop oyo. Misike ba kolo lango. Tato lo ba na Luanda biso to kolo cop. Tout ça la ngo bien. Bisonde. Ba chancer. Bisonde. Ba tumusude. Bisonde. Ba kolo cop. Bango tout ba bien ngo. Muta boya bango nyoso. Par rapport ya ba ministère mususu oza ka bimisa le bon ba critiquer ah ya betima nzanza mais Lady Maître wa miseni. Basé belé la génération n'est autant ba comboté basa tellement ébélé surtout sur dans bon c'est basé la génération naïe donc Lady Maître numéro 1 la génération parce que Patrick Bekam numéro 1 la génération naïe oui numéro 1 number 1 numéro 1 mais oui mais tout le monde ba témoin na marambo numéro 1 le bon Nazala déjà depuis Kala. Ma casse chanceuse pour la vie. Hein? Chanceuse pour la vie. Pour la vie. Héros là la té. Obimi pour na Patrick Bekam. Omoni ondeli. Nalala. Pété nga sala. Ah musana nga yango na olala ndenge. Musana ngo. Promotion. Na sala et pas Patrick Bekam nga vraiment na bureau. Ah oui. Pour mon fils Babimsi album ezo kanate ezo betate même donc ezaka babimsi album ezo kanate ezo betate. Babimsi album. Babimsi album ezo te paté pas. L'album Zadi oui. Oh, Nanzadi Pro Max. Oui, bato ba katando selo moboye. On va connaître normal, ba connaître kraka na maboko. On comprend. Donc, si des Patrick Bekam combien de minutes au Patrick Bekam Bomaye. Bomaye, ouais. Si ya akufi de David Wembe masola balabala to sabongo na retunda. To sabongo na ba les chanceux. Il y a Patrick Bekam Lady Maître. Donc les 22 oyo Patrick Bekam azo sala makambo malamu azo boaka album na ye. Patrick Bekam tellement aza aimé partout dans le monde entier. Na Luanda pe awa ba chancer bazalaka. Bazé belé mais par rapport et saliga ka to zo moi ba tête poto solana bango ndenge ni baza ko organiser ba événement oyo kozana kata Luanda awa Marlène la tortura elle pro baza ba témoin ba yebi makambo nazolo ba donc naza bongo na présence ba chancer naza bongo na Patou Gigal yaza président donc yebi na Sentera Souka Patou Gigal soka telemi Poti soka telemi wanda donc c'est que
Maramba Patrick Bekam na Luanda awa eza enta. Bonoit. Muito bonoit David Wembe. Na masola balabala. Masola balabala toujours toi pe na balabala. To ça butua. Butu to solo. Bimi pobo sola Maramba Patrick Bekam. Artiste na biso. Wana penza donc aza artiste na biso, artiste du peuple. Voilà, Lady Maître. Toke quand ne loko no lobaka. Pourquoi bengara Patrick Bekam artiste du peuple? Artiste du peuple Lady Maître aza artiste moko oyo évolution na eza positive. Banda bandi carrière na ye aza artiste oyo banda bandi première chanson na ye ya c'est le moment ti lelo auto c'est la le 22 au da sorti album ba chanson na ye tout ezaka très bien coté par le peuple. Lady Maître asala musala mo kitoko musique na ye ezana na batema kitoko ba mélodie kitoko son ya kitoko par rapport ya ba musicien mususu ezaka bimisa album ba mo critiquer ya beti manzanza mais Lady Maître wa misani parce que la génération est autant ba kombo te baza tellement ébélé surtout so dans bon c'est basé na génération na ye donc Lady Maître numéro 1 na génération parce que Patrick Bekam numéro 1 ya génération na oui numéro 1 numéro 1 numéro 1 mais oui mais tu vois baba c'est témoin na marambo numéro 1 le bokanda na azo kangai on a venu à Pembe Lady Maître na génération na numéro 1 aza artiste incontestable on benga album au histoire c'est l'album du peuple parce que peuple c'est la bon au fond album oyo babisi album ezo kanate ezo betate même donc ezaka babisi album ezo kanate ezo betate babisi album babisi album ezo tepate pas album nzadi oui oh nzadi pro max vous comprenez Lady Maître aye a plaqué les bango chanson promotionnelle ex préférée et duni d'ab album donné histoire le 22 septembre to zipiki bango yama miko to ka système Lady Maître bomaye Patrick Bekam bomaye Lady Maître bomaye on voit Patrick Bekam bomaye bon nabi eti ya kufi déjà bakunyela bakraka na maboko oyi bato bakatando selo moboye bakunyela on ba kunena normal bakunyela kraka na maboko on comprend donc si de Patrick Bekam combien de minutes Patrick Bekam bomaye ouais si a kufi déjà présent yo non na bien on fait ça programme poiti boni vraiment très bien donc on a Boutou voilà mais bobimi pour na Patrick Bekam selon yo et le bilan non d'abord ils ont boulot la biso tout ça la boulot pour l'artiste la biso quoi tout ça mobiliser peuple ba comprendre que na Boutou oui biso ça boulot so tant le barre cop musique ba kolo la ngo tant le barre na Luanda biso ba kolo cop tout ça la ngo bien bisonné ba chancer bisonné ba tumusude bisonné ba kolo cop bango tout ba bien ngo muta bango nyoso muta olongola té donc mutu tout aye bien ba chancer ba sala ma bien ba te bele ba comme ça par exemple au biso sala tout ça la derrière ma bien donc tu peux ça rendez-vous le 22 album na biso so bi ma histoire ils ont dans ces heures finira du vunga ils ont peut-être finika ils sont dans combien de titres ils sont et aux 15 titres donc 15 titres on rose 13 chansons dans 2 génériques donc makambo ça bien les dimanche à se déchaîner ba nzembo za wana ba ba olela ba misama ya miso pati na zo ngela yo na sola na ba mama na ebité to za Boutou mais ba mama ba bimi pour na Patrick Bekam mama bonoit papa comment on Olive pour na Patrick Bekam na Boutou boyo bimi libana bozo sala promotion moni on est te na moni on kitoko makasi pour na papa na biso atato za ke olala tambula libanda to bima atato za ke olala tambula ebeta libanda to bima pour na papa atambula zo beta to bima pona donc papa donc tango telema bana balala te 15 titres est-ce Patrick Bekam akokango yango mukie boye papa ya makasi 15 titres pour eze belé Olivier Rakiala 15 titres bokoka papa tokoka tokoka le venu ko la Patrick Bekam Patrick Bekam papa na biso Lady Maître ba no bazawa donc bana no bazawa tito telemi Boutou boye eza pona yo papa tozawa tala kaka weza Mamba Bekam Mamba Bekam babiki tongo Boutou nini nyonso ata minute so bengi photo bima kaka taka wana Lady Maître wana ma biso tuzana ye photo pesa 5 à 100% tuza betole baka mambuya album na biso donc ma solo j'ai Nadine iPhone bonoit yo boza koto nazala déjà depuis Patrick Bekam
Ma casse chanceuse pour la vie. Hein? Chanceuse pour la vie. Pour la vie. Héros la té. Obimi pour na Patrick Bekam. Omoni ondeli. Nalala. Petenga sala. Ah musana nga yango na olala ndenge. Musana ngo. Promotion. Na sala et pas Patrick Bekam nga vraiment na bureau. Ah yeah. Ah oui. Promotion pour na Patrick Bekam. Donc Bekam vraiment ya biso ya makila donc wa papa na nga. Et Simba. Ego Simba makasi. Ko banze belé na marché. Là nyonso tebi vraiment que toza wana. Bokoka. Tokoka ngo makasi loti lobi donc date aussi to bomi ba te belé. O comprendre te que j'ai zaté na mboka. Bobomi nani? To bomi ba te belé. Banani, bato bobomi banani. Bazali ba yebi bango mo place baza ba mi yebi vraiment que to bomi ba. Pati Bekam boma ye. Hein? Boma ye vraiment. Abomi bango. Le bana le bapona boss nanga. Donc ezaka kena yebi capacité boss nanga. Donc o asali donc rendez-vous le 22 septembre. Tokutana wana na village Mbezi makambo eza donc boss nanga o asali abomi vraiment. Merci David Wembe. Patrick Bekam a aussi la tournée américaine avec quelques concerts dans les États-Unis. C'est jamais vu. Voilà. À niveau à Kinshasa. Voilà. Bon retour. Voilà. Bon retour au pays, les maîtres. Voilà, comme pendant qu'il Lelo, donc à les États-Unis, qu'on a livré quelques concerts. À mon voisin a facilité. Na facilité comme na de bonjour. Ne ya voix Jaka. Voilà. Patrick Bekam. À mon somali pas États-Unis. Ah mais latina qui. Et voilà Pembe. Alors, avec les États-Unis, on a quelques concerts et betame pe kitoko merci na ban États-Unis tout na ndenge bozaki na ndule avec votre artiste Patrick Bekam et en plus pe ageneka pour na concert en même temps à tourner quelques clips, il y a album na biso ya tika OK. Au tourner clip na matete, au tourner clip na masina non, biso to tourner na ba commune na biso et en plus na NP international pour Patrick Bekam déjà ça au niveau. Donc le 22 septembre, c'est une date historique, date magique. Sorti il y a album na biso histoire, l'album du peuple vraiment. Comme Ansou na Luanda, ils ont ndeni bo sala ndeni. Na Luanda awa les mêmes dates wana le 22 septembre, toujours célébrer toujours yamba album na biso na village Mbesi na Kapolo. Donc toujours lancer appel na ban na Luanda tout, ba vrai chéri, ba vrai Joe. Rendez-vous na Luanda le 22 septembre, et ça moko na village Mbesi, barbecue au secrétaire monene à l'occasion il y a sorti, il y a album na biso histoire. Et ça signé Pablo Kini, les grands déclarants, Mavemba les gens Lyon. Sans oublier les Bokanda Zawana, Antere Bomba, les boss Azawana, Batutu Bazawana, Bapesi Bisope Poa, Boss Cédric Teka, Boss Jounes. Donc, Bazap n'a tellement ébélé. Voilà, Cédric Teka, c'est bon. Voilà. Bajise Boya Pharaon, donc Basta faisait belé toujours sur Makamboyo, Ateka Kikolo. Staff Wenge Makamunyoso, Toza Soussou Ordre National, Bahanas Makamboyo, Staff Ferland, Banikonka est formateur des boss, donc Makamazam n'a cosplay. C'est ma Bekam, oui, oui. Ma boss tout bas c'est ma Bekam, parce que Bekam, on s'est Kitoko, ma boss tout bas c'est ma lady maître. Bango tout bas c'est ma lady maître. Ni ne beni bon c'est ma lady maître. Moussa Nae. Donc Moussa Bekam est défendre et Bundela et côté là. Bon, on a aussi la rappel là-bas dans Londres, nous sommes la bonne musique. Baya vraiment le vendé. Baya Royoka, Banzembo, les Dimetre à Bimi, c'est Barosa la deux cités. Les Dimetre déjà ça là, Moussala Kitoko. Et puis que ce jour-là, Baroyoka, la musique, on a Bayorate. Banzembo, Bayoka qui a un boulot à Sali Suko, à Baxo à vitesse. Maramosa Kitoko, Baro Stepe là, Baya venait belé, les ont fait. On met l'eau fêlé. Donc nous sommes fait. Donc ce jour-là, on a Polo Pesali. Kosukula Pesala. Batapapa Balobi, est-ce que Bekam Bengazo Borabe, Azana ba chanson ego leka solution? David Wembe, la si autour mon nenge TikTok comment il jeté awa. Et c'est là que moi Nzembo o ya to boire pour promotionner la biso ex préféré et ningisi. Mais ce que ça ba Nzembo mususu et sous musika a même on li kolo makasi. Donc on comprendre ba ça décider. Ba ko CP là, l'aura bien ezali. Moi ba moto na ami et pas l'heure du maître au hasard chef na biso guide na biso quoi. Je sais boya Pharaon. Ba chancer Nyonso on appelle sino ba mbote vraiment check. Section Ndoulé il a la tête toujours. Oui, na pesi ba les chanceuses, ba chanceuses Nyonso mbote, na pesi ba oyanga mbote, ba bureau tout ya Bekam Mandela Cholo avec mon père Patrick Bekam l'œil de l'homme ma benga ki mokonza mibali donc bon retour à ton pays. On est là to bundela ensemble papa, to le là fort. Voilà, David Wembe na kozonga moi mokesima par rapport à une question que est-ce que les dimetre au sala banzemo yo la solution eh wa bana bata baba ne bana posa ba banzemo lo solution David Wembe banzemo eze belé o leki solution wa bana nazo psa lelo le 22 septembre à l'occasion de sortir l'album Tozana yo elongo na village Mbesi
au senti pe au pesa raison. Il y a des chansons oyo et les solutions ko banata awati lola. Vous comprenez? Mais non, et ça maman na chanson mais backup biso dans le système il y a remonté escalier to kitaraté. Il y a des ministère mususu asala ki ya moi bien avant ki tati lelo akufi ba kunye na ba kraka na maboko. On comprend na bi boye. Les dimet a dit le ministère mususu asala ki moi boye alors ki tati lelo adaye ba kunye na ba kraka. On comprend. Et ministère o hôtel ko mata pa kiti ba kunye na ba kraka. Ba ça ça o pina ka moi dans les bons mais micho ba kunye na ba kraka na maboko. O mo ba to asali moi crime mo boye. Bien midi benini ba kunena ba kraka ne ba misa musu baza mini choyo ngam na loba mais là il mettre un système escalier o salaki o ezoya ekoleka o salaki o ezoya on comprendre donc album histoire o ezama B ya likama na zo ebisa yo là il mettre mi comme jamais David Wembe tozana yo les 22 toi na village mbesi na yo oyo ka meloper au sentir que non là il mettre à chanteur mort à dimension impossible. Il y en a bien que les grands chanteurs de mon pays. Ah, yeah. Patrick Bekam. Patrick Bekam. Les grands chanteurs de mon pays. Vous appelez ça Mbote Nabato? Voilà, la personne de Mbote, tous les amis de Patrick Bekam du monde entier, pour un représentant planétaire. Parce que Toza, partout dans les mondes, même en Irak, en Singapour, bah, les amis de Bekam Bahali. Vous comprenez? Partout, tous les amis du monde entier, particulièrement les amis de Patrick Bekam Luanda. Bazawa Soda Makasi, Nega Sebou le Poche Lobaki, na Luanda. Il y a un ministère qui est public, qui est staff, il y a un le rôle de Bekam Azati. Il y a Boutou, mais tout ça, toujours dans ces malais Dimitri. Je pèse mes mots. Dans Luanda, les amis de Patrick très fort, number one. Parce que tu comment référence. Tu comment référence. Donc, j'ai bien. Alors, elle est Dimitri. Bonne chance pour Naye, j'ai vraiment bien. Alors, tous les amis de Patrick Bekam, monde entier, particulièrement Luanda, les amis Tumbote, na pesi mbote na Lady Maître Patrick Bekam, les grands chanteurs de mon pays, na pesi Bambote Sikaza, na résidence Naye, na pesi mbote na Nikon Kai formateur de boss, mbote na Antere Bomba Ndomba si Futukidi, Bambote pour Naye. Voilà, le mystérieux. Voilà. Voilà, Antere Bomba. Voilà, il y a la mystique. Na pesi mbote na Lebo Kanda, les super prêtres silencieux. Dadi Sasa immortel, Bambote Ponae. Voilà, Dadi Sasa immortel, Boss Jones, Papa Confort, Nanenga Kamfouf, Bambote Ponae. Vraiment, baza tellement ébélé, na Bossanité, JC Boya Pharaon, Bambote Ponae. Donc, Basta fait son abina France, c'est ça, la paix moi bien, Ordre National, Ateka Kikolo, Ferland, Staff Wenge Makambognon, donc voilà. Adieu Fisson Mouchopi, tous les lagas ensemble quoi. Donc on est là. Pour Patrick Bekam, la victoire est certaine. Merci. David Wembe Masola Balabala, la Zabongo na Dubaï. La Zabongo Bongo ya Papi Maloko, Junior de Bandal, Junior Keita, Kadima. Kadima le bara mingi vérité. Maramutu e le rapona ba chancer. Bon monango. Et raté ko tout donc na Rosalawana, micro ya Masola Balabala. Et Rosalawana, Marlène la tortura à Rosalawana. Tenez dans Luga Kimia, Oeza Masola Balabala, Aoegatarate, Brandy Mwanza de Paris. Voilà, Kota Marlène, donc. Comment Bassani? Netinga bo, pour nous saluer mon boss d'Adissa, ça va bien. Bisika na lela, mon papa. Bisika na lela, donc Nyon se où t'as pas na et mon boss d'Adissa, ça donc. Saluer Belé Nandenga Kafouf, place aux arts. Naibika, Yomo Yebi Mamnozela. Espoir Ndala na Masola Balabala, hein? Espoir Ndala na Masola Balabala, Luga Kimia. Où est Masola Balabala? Aïe Ratarate. Présent. Ouais. Na CP, na CP na Bino, Toza Boutou. Voilà. Mais ba chancer bo bimi pour na reçoit la promotion. Il y a Patrick Bekam. Na yebité héros yo, soki ba mboka musu sezo salango. Wana penda ko de chapeau. Vraiment merci. Présent Bino tout staff mobimba ya Patrick Bekam. C'est un angai mandangwadi na bosani yote on a personne il y a des mandangwadi na fans de section Ndoulé Zunga ma famille section Ndoulé Nick Cheta section musique Nick Cheta Mandenze Kourou Trésor Bakala Ndokamutu cheval blanc qui t'a nokité Trésor Bakala Bakalos maître Merlin Cadrement Scam Poutine Oliver Akiala Espoir Abana Binza le roi de Toulouse
Liverpool Munduki. Liverpool Munduki. Bambote na yo Liverpool Munduki Nanuka Lala. Vraiment bino tout Sarah Mandulu bino nyonso tout bambote na bino section ndule mobimba. Kiyenge. Otosima moto. Voilà. Forlan. Jires du Peugeot. La nenga mikili banini. Ndenge ali voilà donc belé tous les chansons dans la section ndule tous les chansons bambote na bino. Donc rien à dire. On est là le 22 septembre, date magique, date historique, sortie de l'album Histoire, l'album du peuple. On est là, G. Kimia. Fiston Mukendi, dans les États-Unis, à Bédachou d'Angola, Azala patron d'Angola, à les États-Unis, Azara patron. Mais il faut que Fiston Mukendi. Fiston Mukendi, Fiston Mukendi, il y a 12h25. Aussi maram. Ya solo Fiston Mukendi. Namboka Obama. États-Unis. Bamote pour na Fiston Mukendi. Awa beti ba carton à États-Unis pour beta ba carton. Oh toujours doye aza intercontinental. Fiston Mukendi. Voilà Fiston Mukendi bamote belé. Na yebi ke karata ko mané chancer. Pour karata ko mané chancer. Fiston Mukendi. Batutu maboko pété. Karata ko mané chancer. Pour batutu o ya maboko pété balinga musique toujours baza Patrick Beckham là il dit maître.